Patrick Massili. Image après 25 ans. Après 25 ans, il y a séparation. Au moins, on a deux condes, Sangani, Ouera, Alain Makaba, Didier Massela, Papa Chéri. Tu as Blaise Boula pas ça. Blaise Boula, apparemment, on disait l'administrateur. Ça bonge, il y a moi. On a 4 personnes. Ouera, Sonne, JB, Piana, Alain Makaba, Sangani. Makaba, ah, Makaba bata ouais. Allez Makaba voilà. Aïe siko basangani, ne basali bikopa osiko musique. La facilité bakoli, bakoli esprit mususu, je ne pense pas que bazaka le même esprit au bazana ngoli bosso. Mais bolingwana attaque frère. J'espère ils en ngokaka. Ils en maxi single mo côté 19 vite na idée na d'abord est-ce que ils ala kaka 2 chansons, 3 chansons alors que babeta banze mo na éviter est-ce que place wana est compliqué bisoté biso ba fan auto. Des titres c'est bien beau, mais on a vu qu'il y a parce que après avoir peur au Cameroun, inspiration sous pays. On peut être à disposition par rapport à bakoli pe maturité bakoli pe bakoli faut est-ce qu'on est logo mo isu ya sika leno we rota ko lo baye mo lo biki génération na bangwana ba kufa te baza donc des éléments super important qui base à la sous-base c'est sur idéo idéo est super important na génération na biso to monaka ndeko na biso ya André Kimbuta ameka ça les leaders simbarati neti ba musuba banda ko zanga pe à l'époque ezaki ke bazaki non na succès makasi. Ça n'a pas de succès, mais il y a vraiment ma casse. Et il y a aussi bien ça que tu limites ton vivre l'histoire moi on a besoin ça moi le lot et comme il a confié le midi pour bêta wake up wana comme moi passé pour beaucoup la hâte tant bazalaka bangonya somi balé wana bazwa qui tenter ya kovanda basobolango babeta olinga ozala intérêt comme na bango la bénéfice wana la problème mo rezo ya kota wana kande. Est-ce que bako bengi ça peut faire na kati po yango neza base pour faire épée à beta na 4x4 wana ay manze mote est-ce que manda chance pas ya ay manze mote te mais azala tengala na zona affaire ay manze mote côté na kipe wazana ngote parce que to balinga basangisa na bango mona ba ba tête nde ba laki. Vous comprenez? Faire alors rescapé. On rescapé la guerre. Raisonner mon nom bien dit. Raisonner. Parce que raisonner. To lobi la bande ko na biso bazapina na ndako ba. Raisonner. Les collègues biso te disent. Moto a participé na bino na histoire, beaucoup effacer histoire nette. Bongo Venom nani ko Marie-Paul. Do pas yati. Ah, ya imbati. Vemba. Bongo Venom nani. Oh ya kwa to sele. Hikoko. Iba imbati. Comment ça la vie que on a qu'est-ce qu'on a histoire on est on peut pas embat ça qui veut dire ba embat album ça bon pas wana on a ça benga mangi corps wenge fois ça pour soutenir ndeko na bino wana za ba idée bureau na bango na souligner bongo la te disent ba balinga ye ba soutenir ba idée mais ba idée oyo pesa parmi ba to ba lobela ngoto parmi l'une des idées oyo faire azali nango oyo pas sali mais à retardant au monde qui akeba ku ça va faire lu bazar. Et puis ça passe. Et puis ça kilo ba lubaye dans ka ko pongo bimisango ba to alinga affaire pe na ba komiser les messages. Et fait bima. Faut bimisango pour ba lubaye na ko pongo donc. Et puis ça passe pas. Et puis ça passe. Bon, merci na bino vous a branché scotché na banda kuna bino entre kotala émission na bino to mesana to sala aboye pour na bino na ba news oyo ko apparaître lisusu ko elibiso awa na kati ya chaîne na biso to bito ko tika mo ina persuité photo lobela donc toza bongo na ndeko na ngai ko bobo mesana na biso déjà mais bien déjà que bobo mesana na biso te 10 à match bongo le toye na ba sujet na biso ya kosolola ko parce que ce qui news exacte to ya raté ce news to yetu wana peto meka kolobela mo le news exact que to moni ba ndeko na biso ba icône ya musique na biso ya Congo o ezali bongo bana ya Wenge les anciens de Wenge ba se réunir awa lelo na Paris lelo vraiment ezaki tout fait tout flamme na kata Paris balobi ba osali loko moko to yena ndeko na biso to kotika mo bongo te parce que toza ba analyste toza ba journaliste to analyse l'actualité te dizaza na maloba ne alobaka ya bien ngapi peut-être moi idée pesali ndeka to mesana ko sala mutaza na aza journaliste azate mais au moins toujours s'échanger
to meka kotalisa bino raisonnement na biso place nini ezali ya moi bien ceux qui bino bo permettre biso to lo bongo mais ceux qui pesa bien bon encourager biso na ba commentaire mais ceux qui za perdre mabe bo reprocher biso na ba commentaire na bino mende ko fingate to ça bon na ndeko na biso T10 à match à qui na pesi bonsoir. Bonsoir Patrick Massidi, bonsoir la bande union soir na biso na Elengia Congo TV, Tracy Mbelenga po ya Glody Dasuka, merci na Team TV, Globalité Moscou et pas Trésor Kachina. Na bi kuna jola na biso na Team TV, Sa Microbe TV. Toyeli susu. Voilà, mbote na yo Alain Salambi, mbote na yo Lotus, mbote na yo Levé Alex Chims. To pesi bongo mbote na Jogo na biso René Makondele, Jogo pena ya Paris. Suède a commis Mikolo na Paris Koto, donc René Makondele to pesi ba mbote ya trop les grands Jogo. Coach Brésil, topé sur Mbote, Ours Blanc, Junior Lissassi, topé sur Mbote, place aux Ali, Brésil, c'est que Salomon Brésil, topé sur Mbote à trop. Voilà, T10, tu es bon, on a un sujet solo, la Lelo, la Wengi. Tu côté les bons, on a mon mouké, na Wengi, tu mets solo, la moi. Déjà, comme on a une image, chez les na Sima, analyse numéro ça, déjà pour nous. Surtout, plutôt black, non, na ouais, merci na Union Soir Biso, merci Patrick Massidi, merci na Jogo René Makondele. Il y a eu un sponsor. Abidé Penda sponsor René Makondele, Jogo International. Merci pour la vie Nabiso Invent Tumba. Et déjà sponsor Invent Tumba dans Vex. Dido Sing Cré Magique. Ah, tu bois un sponsor. Bon, DJ Dido, Papa Lopango. Bienvenue surtout, on est ensemble. Avant on a fait son programme. Tout un programme, nous sommes tous en charge quoi. LK Service, Lorette Compressor, à Bengue sur les 12. Ou à Sangisi, Bana King Kester. Donc, les 12 max. Voilà. LK Service avec Lorette Compressor. Les 12 max, nous sommes Bazarana. Bazarana, publicité, Zobana Karatine et Lenga Congo. Merci, Nabiunion surtout. Par rapport à l'image, Patrick Massidi. Image après 25 ans. Après 25 ans, il y a séparation. Comme on a bandé Konde Basangani, Ouera, Alain Makaba, Didier Masela, Papa Chéri. Tu as les Blaise Boula pas zate. Blaise Boula zate, mais apparemment, on disait l'administrateur. Il y a un groupe. Tambala. Oh, non, commissaire. Oh, mais non, commissaire. D'accord, tu vas. Oh, administrateur. Bah, on va zaki, bah, aussi, bah, il va pilier quoi. On va dire un mot à dire. Na kati orchestre wana. Bango yongo batana 4 ana. D'accord. Blaise Boula pa la ina. Babi pe wer lobi Emile la pa la ki. Pasteur Kusangi la pa la ki. Titi na pa la ki. Tutu Kaloji pa la ki. Ya tutu pa. Bango pe ba la ki. No Olias pa za la ki. No Olias na autant tanga pa la ki. Mais so moni 4 oyo. Bango ni ba administrateur. Ya orchestre na tango mona Lisaponge ya mwana. Oh, tanga non 4 personnes. Ouais, sonne JB Piana, Alain Makaba Basangani. Makaba yo. Oh, ah Makaba bata ouais ouais. Alain Makaba Voilà. Aye siko Basangani, nde basali likopa osiko muzika. Blaise Boula ba yego ya tata yego ya banani oto zuwa yego ya belebele ba yego ya na donc. Et c'est bien pendant 25 ans, après 25 ans de séparation, bon, elle n'y a surtout pas souka, tel on est Poutine dans bunda, on a barré. Mais Ukraine va souka na obongisa. Elle va souka na obongisa. Biso zaka kino. To se peka comme on qui est basé au sangana de après 25 ans, c'est bien. Ça facilite bakoli. Bakoli esprit mususu, je ne pense pas que va zaka même esprit au bazana ngoli bosso. Mais bolingwana attaque frère. J'espère les gens ngokanga. Maxi single moko T10 na éviter na idée na d'abord est-ce que les alakaka 2 chansons 3 chansons alors que babeta banzembo belé na éviter est-ce que place wana est compliqué bisoté biso ba fan to zalaka to lingaka bango wana wenge wana bon idée na début zalaka non beaucoup pesa na idée moko peut commun obino to ko ya non après ta ba vanda j'espère ba fungola na éviter que bango nde bazana 4 na biso ba ya ba D'accord, compagnie idée. Ouais, Blaise Boula, banane nyoso boyana, vous comprenez. Et c'est un gars il faut avec ça. Bon, débat on a des titres là c'est bien beau mais on a vu que on back ça. Bon back ça parce que ba me bela obimisa. Après avoir peu au Cameroun sous inspiration sous pays. O esenga bango pe batsango pe on a disposition ba to ba yo comme on ni sous ba yango par rapport à
bakoli pe maturité bakoli pe bakoli faut ya sona eloko mo isu ya sika ninga na yebi ke tant basangani bo seke eloko asikeza na kati na bango moko na moko ozo point eloko asikeza na te mais total kaka ki non par rapport ce qu'on est basangani bo et tinanga na raisonnement belé voilà autre lobaki o bena et l'axe biso jeunesse biso pe apoto loba ouais nenge wera ko loba ye mo lobi ke génération na bango na bakufa te baza donc c'est vraiment super important qui base à la sous-base donc c'est sur vidéo ouais vidéo est super important na génération na biso to monaka ndeko na biso ya André Kimbuta ameka ça les deux leaders Simbarate neti ba musuba banda ko zanga pe à l'époque ezaki ke bazaki non na succès makasi ça na bango na succès mais ezaki vraiment makasi et nga ko Simba répété il nga pena ko Simba te po bata fana ba wera ba lobaki oya bango ba koka ko loba ya JBP ba lobaki oya bango loba ba lango et comme maman va boucani polémique ça polémique est belle mais oh y a bien ça que to limite to vivre histoire wana moi qu'on a bango ça te moi le lot et comme là Koffi Olomide po ba beta wake up wana et comme moi passé pour beaucoup la hâte tant bazalaka bango nyoso mi balé wana bazwa ki tenter ya rovanda basolola ngo ba beta olinga ozala intérêt comme na bango la bénéfice wana la mais malheureusement nzamba sala makampe na hasard si nani papa mbakena que son âme repose en paix et le comme la Koffi Olomide passe mais eza les quatre pour na bande konabi eza les quatre vraiment pour na bande konabi so 4 lobby ba administrateur wana ngala sepeli na initiative eza suka na boule ouais suka na boule mais problème mo rezo ya kota na gande est-ce que bako bengisa pe faire na kati po yango neza base pour faire pe abeta na 4x4 wana ay manze morte est-ce que manda chance pa oya ay manze morte te me azala te ngala na affaire ay manze morte ezana important te babenga c'est important tu peux exemple siko ne za bango nyonso tout bazana obina ka na tani faire ayembaka ayako matana podium parce que absence mutu ezalaki absence nani ezalaki ya tutu kaluji bata wera suspenda kai yo na concert wera suspenda kai yango na ya matisa ka faire c'est ça na ministre autant tutu kala jo na ebite ta so bon nga pona ngai na mona te na concert te azala me ngai pona ngai apa na ezati na ministre nde baza ba te koti na ki faire ala ngolo lote nga na lingi otie na ki faire ala ngolo lote koti na ki faire ala ngote parce que to ba nga ba sangisa na bango mona ba ota ba tete nde ba laki vous comprenez ba faire ala ba rescaper on rescapé na nini to raisonner mon on bien te dire raisonner parce que to linga to lobela bande ko na biso baza pena na ndako ba ele ko leka biso te dis muto a participé na bino na histoire boko effacer histoire nete ba mari ba koma pe bon appelle ce exemple mo simple n'appelle exemple mo simple lelo wenge ringe beta concert baza grand complet bango nyonso to wenge musique andi bazeleana place à faire zapi t'es na bina concert non na concert mais na lobby to ba no beta ba doubler na bango bazala te papa to solo la bien ne baza ne la zera to ba miko to ba miko to ba nango to placer ba miko yango na bite to placer ba miko na sommaire na ngala hotel ko lobani yango likamwe na poto yango nde biso to bimaka yango na bi yango wana na to placer ko ba miko to ta faire wapi non non placé on a doublé on a doublé pourtant je vais faire le ndinga e mara VP a pesi trop na wenge wana tango ve abanoza ikilidu wana sili tena ngana bi na minute o ndenge bana projet ngana mo nga port na kati kuna te selon ngai te ya port neza la te ko te nga selon ngana bi na mo na port na te ngana otena kilelo te na zo te bango pe basala pas comment ngo vrai te so zo comme histoire faut en avoir les manions so le ngole les mamans histoire et sur histoire te ba ko ya récupérer après babengi ba Emelia babengi ba Fande babengi mutu na ngezo babengi suna faire na pena fixité na entre Emelia na Nogolias et Nogolias na tutu kaluchi na bango mi balé faut faire à côté nzela moko na bango na moko na bango non même pas fait Emelia na non ayasi ma bango nyonso ya tutu je crois et ko sala mutu na bango te ayasi ma bango nyonso
mais azala na bango mais ce qu'on a bien en minute on est ba osanga boy apa on est na zate yo ngotala fait zela yo ngotala faire na kilelo te totali na kilelo te yo ngotala faire na kilelo aza na boité na boité tango yo tuninga ke est-ce que na minute apport à faire ngango na biso ke na kilelo na ndenge ba sangani boy na minute na éviter ce qu'on pensait Loba, quand nous peut-être tant que vous rattraper par rapport à l'isolo, nous par rapport à l'histoire, ndako kota. Mais na ndenge makambo wenge alaka, wenge musique à 4x4 tout terrain. Na mo la place de faire roter maté. Tout sur la bien. Est-ce que tu molo bongo vin nani Marie-Paul. Do yepo yati. Ah, ya imbati. Vemba. Bongo vina nani? Oh ya kwa to sele. Hikoko. Iba imbati. Bongo kwa sala biki kama no kesko la histoire ngoni ngeba no. Te bongo imbati. Ça qui veut dire ba imba album. Succès bongo ka wana te. Ona sabenga maki kora wenge fois ça. Pe menga ce qu'on avait dit ça wenge oyo. O bongo walinga benda oyo ya ba nata nini. La ancien wana. E ba c'est ba Pentagone ba fait de l'amour. Vous en prenez na mona ba wenge ande ba walinga benda. Parce que ce vidéo que ce vidéo que la Pentagone Marie Coco de ba la guité. Ba Marie Paul ba la guité. Vous en prenez. J'espère attendre ça comprendre. Ngana moni bon to continuer na idée na bangote. Il faut appeler ça une explication. Après moi croquis na moi la vie. Ba pesi de moi la vie moi dessin na moi squelette na moi déjà. Lelo balobi to beta na moi single. Après to kebeta ba concert na ni indépendance ya ko ya. Soki idée na bango pendeza ke pona mutu nyonso leka na wenge. Ata oyo ayaka pesa ka ata mbote aleka. C'est ba rikoko il faut bazala. C'est que ba aimer bwanga il faut bazonga. Ba faire il faut bazala. Banani susu okana yino bangwana il faut bangonyo tout bazala bangonyo so il faut bazala il faut batona tout bazala mais soki yaki ba okena wenge oyo ya Pentagone ezala pas série quoi zala ezala pas si Marie Paul azala ezala pas si nani Manda Chanta zala bangonyo so faut bazala na biso ba kena idée ya partie ya Pentagone. À partir de Pentagone, Natangelo bato ba kozala te. Chaka à partir de Pentagone te po histoire wengi bani na Pentagone te. Ya on a l'habitude, il faut ce quoi, il faut. Oui que normal il faut passer la conférence de presse. Il faut passer sa biso idée. Voilà, ya on a les. Oui oui. Il faut passer la conférence de presse, pas passer sa biso squelette pénal véridique na ngo. OK. Ba obengisa nani po nani pa ya na nini. Faut d'abord se baser wana. Si. Pour ça banaliser au poto sunga pe bango peut-être ko comme là-bas. Ah oui, comme là, oui. Donc ce qui veut dire que faut pas passer squelette. Ba bengi sa bato à partir ya Kala Ibwin, ba kati à partir ya Pentagone, to à partir ya wapi. OK. To batunyo so ba leka kaka na chemin wana 4x4 bango ne so ba tout terrain wana. Parce que ce que ça que ba wenge nyonso to wana, il faut bengi sa tout na tangi wana. Parce que ba obetsa ba tebele mabaku. Pour ça, tu as ça analyse. Parce que tu as fait ça, tu as squelette, tu as fait ça, moi, idée. Tu as fait ça, suspense. Nana Rosala, est-ce que, dans condition, est-ce que nous allons permettre que Marie-Paul Azal, est-ce que qui va peser Marie-Paul pour les guerres où Marie-Paul là? Bon, nga pour nga ba est-ce ba rancune wana pour ba lobi ki abala ba silisi ba polémique wana plus so ba sisi ba polémique wana na moni na discours on atali pas fait la biso question lisakono to pese mbote pesa ça to moni plus ba situer ba dans le ba pese ngo délimitation ba lobi ke wera na jibe ba kabola bato ba talika ba des leaders wana ba pesa pena ba tête phare. Mais est-ce que entre bango on a pu avoir un lelo est-ce que on permettre c'est vraiment espace parce que au moins bateau nyo son bateau 4 au moni on a bango ni ba décider yo kanisi lelo pena jibaza wana wera za wana quand tu vas tourner na teke nsone yo moni to benga nani o bango ne ba décider pour afin de fois ya passer pour sangila waya obligé obligé donc faire déjà koyenepe un mot par cause nyatama. Oh, comme la place nanga. Ah moi, on a ce match à Moboulou. Match à Moboulou. Par rapport au fait tout le monde a jibé à sympathiser des nabalé qui nous là. Il y a un côté, problème c'est comme bon, moi il on a vu sauter faire oh wana kala. So bazona faire wana kala oyate. So il y a affaire à lelo. Pour bilo repès qu'on fait nga ça nga tant ça pour pouvoir bilo moi bon. Ba on y surtout. Ba on y surtout de bazaliana. 4 personnes. 4 personnes, on va peine noter bon bazana. Oui,
pourquoi d'abord na image non tout le monde d'abord 4 personnes tout le monde peut faire la même chose c'est les bois tout ça l'intervention Ozaki génial mais na vrai table na tabula rasa wana ba vandi za non 4 administrateurs wana oji batanga na nzembo betasco machine donc ba monyo so nem ba proposer pe bato ba koyemba siko yo moko mo de place à faire zo mona ngote ozo mona ngo siko likame za kala ba artiste belé pour manda poko ya bwepe awa pe jibe sous netelo frame ngana zo loba na yo idée oyo ngana zo mona ngo ya Pentagone à partir ya Pentagone ngana zo ebiso o limelanga ba na sima bo ezala moi pasi bon je sais pas parce que to bi pe idée na bango te idée na ngo pe na moi to kota la 4 ya te to ebite ya ngo to senga il faut apesa biso moi idée to ko zoeba est-ce que uwenyango ba beta bango nyoso tunde bazala na muto ale kaka une semaine bon une semaine c'est trop dit na muto ale kaka ba centre présence na kata wenge et moi na ozonga mingi fere parce que moi na suka ya kaka fere pour ce total il peut passer ko sangila za kuna parce que sangila za kuna dudu che za kuna dudu che kete dudu che ya waze kwa dudu che ka rapide dudu che za kuna so beta déjà titina za déjà donc yango mo sikona bano ke ako peser parce que akoma de anini akoma de grand ça se comprendre makamoni ngekoma donc ekoma moi kilo makasi donc c'est les poupées ça peut déjà blaise ça déjà que faire azala rapenza ça pena wenge na époque na ya azara mona été ozo sur la place c'est ça uta biloko ngo yokomela donc match moi ça mais ngana ebili akende ba signer wana j'espère déjà ba conclure mututela oza mututela tenga pona ngamwe déjà ba signer ngala mona contrat oyo so total be papier to monika jibe na wera non de ba signer te ba so asimba ba so signer ba so ba mokolo to ba dubena ba ya ningi makamon te ba mo 4 ndembo ba décider ba mo 4 si ba mo ne so 4 mais ba tupena ba za pena ba générique ya makambango ya ba leader mama ba mbale wa uto te parce que Didier Masela abeta tout le monde sur place abeta raté Alain Makava tout le monde sur beta raté mais ba mbale baza en scène oui on a jibeti le ba na scène 25 ans ba kabona 25 ans tena ba parmi les 4 c'est le bouté les 4 décideurs 25 ans ngo bango mbe bazaka toujours na scène ba beta on comprend ba toujours na scène ba tout moko boye o ba ko négliger te il faut aller bango ka baza négliger bango eza wengete malgré fondateur azali on a Didier Masela ya la important pe face à là il faut ça là il fallait gaza Didier alaki trop bien à Gibert trop bien pour te belé na bosso commandé ti ba na moi polémique yé na vie na mutune nsoni bamantama bon et apparemment on dirait que bon on a habité bon je sais pas bano akabona tabasa ki maison mère on dirait mbali bosso akutana on dirait mbali bosso mais toi précision mais ngana na monde mbali bosso akutana mais c'est ça qui est bien parce que basangani o batu bambule belé 25 ans na Roseland parce que le monde a plongé na habité tant total image d'accord total image velanga dino image ah o bala ni idée faire était il y a dynastie il y a 500 bato obike za fungelo moko za fungelo moko obike faire ça ba initiative bien souka on comprend na moni na moi 2 ans moko awa na ba bilo mo faire sali ba mise tout balandi auto beta acoustique tout le monde a quoi une acoustique a un système au 500 musiciens baimba batutu bakonzo idée wana et on appelle idée ya petit na bango mo pe bakotika na kati ya idée wana te mette dis olobelo mo ya bien mais est-ce qu'on va soutenir ka idée no moni faire gola azar a musicien moko boye peut-être que surtout bureau na longola bango to mona to répéter même loko si l'artiste a regardé toujours cap na yo na zala na ba idée OK mais bah tu ne peux pas promouvoir bah idée artiste na bango bah ça là en fait au moni dynastie donc continuité idée quoi continuité idée aux passé dynastie ils ont encore la même ligne même logo même logo ce qu'il y a ça on a côté maison mère ça même logo bah ko peser dans calatro OK bah peser dans calatro mutu moya kangisa bango ezaki trop ezaki peine azaki et bah à l'époque ezaki ba fan pea baba na jouer yo so OK okita olia ça to imaginer na Congo na biso na Congo tout le monde ali tie comme jiba buka loboko na kamba oka baba kama ngwe komende komaki mais
faire ego la zaba idée ni mo bo la régional mais à l'escom dans le ba mal entouré te bo batona ba sape misala mais misala d'été ngalinga nengo lobi abanena acoustique tout le monde à côté en acoustique ayaki na idée o ça va ndeko oya ya babeta na maison mère OK mais lelo ba fait na bango pe basala na ba idée ngo déjà ouais bango pe balalisa mais ba yoko la musongo lisu neni bo ba moni petit ba ba esprit mususu ba ba esprit mususu ça la mission mona ya mara vite fait na mbana nga fait nga alempela na pese mbota trop abisanga est-ce que na esprit on a pas tout na soki et aux allez pe important que un jour ayemba na album a dynastie abi est-ce que mon couleur rosal est-ce que ntona rosal tozana biso ka weekend na beti moi bilo wana abi est-ce que mon couleur rosal est-ce que peut-être il y a moi faire abana ko peser te pour ma dynastie en likolo parce que le ko peser c'est sous wenyo na makasi il y a ba lourd ba tête pati poto to longa biso mba faire to vana mingi ba 4 to pesa ka moi idée par rapport moi ba marambo oh to sentir pas fait apparemment dans un esprit à kufungwama tu faire un esprit ouvert mais sauf que comme c'est on dit va ko accompagner ba idée na été ba idée na été faire na sombre wana ouais na ombrage na imorana au fait na confort na ya déjà bien l'idée yo a bien mais alors que ba idée ne va ko propulsango et comme les sous plus que tango lobi marambo ya Alain Pela obeti masula Marie-Paul boy na we obi ke Alain Pela pena wera uta olega uta oksimba zonga oui kote lega wera bomango abi mutaibiro wa Alain Pela ta kite zonga bon mutu na donc Alain Pela na tone to sinale na ba obalinga Alain Pela na tone ba za ba bon terme dans ngoka likambu télévision ya kana makambu ngoko beta likambo bo ebiteke venu ba ina moi regir za mo bena na tane mo yo beti to mo fa zo mo pa tombole mo sidile to rezona na va to rezona pesi na ba citation nga et pas ya Dula Senga la puissance motema ya Diego Mavinga la prêtresse ba citation place aller Masidi est-ce que LBG félicitations félicitations LBG Magana la été voilà félicitations père donc Dovo Lamine Dovo on est là est-ce que tout me gana raisonnement que ba VP après 25 ans succès ça sous ndenge za la kanate est-ce que et kokanga et kosimba mais frère 10 omoni nzala o wenyara na ngobi wenge c'est état d'esprit mutu wenge za jeunesse na biso wenge bayana malamu tout comme na mabe na opeso exemple omoni somme dans ça la mutu fo na beto ngana solo wenge so bokabwana mutu abena to panzaka li molo wa wenge o comprendre to ça neto sola like mona kin na sola donc ba kota na kata jeunesse esprit na bango to mentalité na bango to lo banini idéologie na bango mwelonga ba kineza teza pasi bango ba raté mais ça n'est problème so bumtna muto na nzembo et comme anesco ya deka OK et comme asko pasi so mutuna muto na nzembo est-ce que esprit ko yatira ba fanatiko wala na penda ya wenge musique comité ne ba discussion alaka yembi bien te yembi bien yembi oyaleki babete la biso plus remix abanzembo na ba remix poto se référer OK mais so mutuna muto na nzembo na et comme oyo leki yemba na ko lakisa yakendaki pona ko boya biloko wana comparaison n'est pas raison to ko suki ça va faire na biso daka concept to pesa bango bazo sa biso ba faire revivre biso liso na ça ba remix ki wenge wana ya kala état d'esprit na biso ba kino wana ya kala na kilelo tutu galu jali kokota ali na bite na kokota apparemment pe na onzie pe na bite onzie beta sundule est-ce que egele kapona ouais Ekoleka na bien comment na organiser comme frère lo bongo je sais pas frère biso na to ba frère frère en Christ bona na frère de Satan frère en Christ tant Satan musique profano les gars souté to ebité banini to za la personne histoire wala to komango lisusu ya sikalango na mona pe kala na ba bonane abete longine pe na nze semo bunga faisons la Pentagone ya kisika sikalango yeye omoni musique wa beta o yana ngo souté ya la kwa o ya na kwa mto simba ozate pe kwa lango pe zarate zarake ba travailler OK ba ya ba travailler po nous la siko nani ba dola na biso tant ba opesa réponse siko nde bazar
Bon, on est sur 4 ans, si on a bon, on est sur 4, on est sur 4. Venant à un Tumba, dans Vex. On est sur 4, Michel Moukoko, en Belgique. Bon, on est sur 4. Président. 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 Mais tu sais, on va faire revivre un leader et Papa chéri. Papa chéri. Président. Le phénomène en Zalara, phénomène est Vangantama. Ah! C'est le pouvoir en Zalara ingénieur. Bon, on va faire un combo, on va faire un massa. Nakilelo ou patron Moutazate. Bon, il y a un combat Gwenge. Mais j'y vais, président. Mais, président, Zara, président. Papa chéri. Ah, leader, tu as leader, c'est encore un guide. On paie ça, mais on s'en rappelle quand sonner, donc, mais te dis, bah, il a vu ça qui wingé, il y a Kala, et ça, il bien. Voilà, ça, maman, on passait bon, on a la mis donc, on a passé Dodo Costa Nostra. Dodo Costa Nostra. JCMTV. Attends, bah, été. Bisous, Zali. Ah ouais. Et les gars, pour ça, bisous bien. Donc, tu peux simboler bon à l'Inde, ça l'a pour 50 ans. 50 ans. Que vive. Demi-siècle. Ah ouais, la 50. Félicitations. Happy birthday. Donc, yemo donc happy birthday to you. Nama micho umba. Mère ça vous avez so débat na badatima. Badatima. Ah ouais. So mère so quel calcul quoi. Na biso laisse tomber. Ah bon? Quand on a vu ça libosara yemo. Yami balé na yami sato. Donc il y a mis balé na 3. Ok. Il y a balé na 3, na 4 par de date moro. Ya ngai na ser na nga onga na landa to rappeler sur date moro. Ya bibish na liboso to kangama. Donc 3 bana. Merci na bino solanda biso, merci na Dodo Costa Nostra. Bango bayete abani bayete ata bayete. Bazala te biso toza. Dodo Costa Nostra. Dido signe crème magique la salutation place Ali. LK service babi le 12 mars tozalana avec groupe King Kester tozalana invente manan vex tozalana toujours. D'où la senga, la puissance. Montema ya Diego Mavinga, la prêtresse. La salutation place Wali. On est ensemble. Naïbité, comme la souka Patrick Massidi. Voilà. Je te dis merci d'abord pour notre temps. Nous sommes disposés pour tout le bas. Moi, tout le bel analyse, d'artiste, donc bravo na bango nyonso. Ok. Bango nyonso wingi wana bravo. Et ngana lo ba susu bravo na artiste faire rigola. Ngana muta faire été. Ngana muto milieu du village. Donc ce que yé faire repérer on soit ya to. So you place mo za to ya ka to kitisa ba amise. Ils rien. To ya to pesa bango lumière place ombre zala qui to chango to éclairé. Non, c'est un peu dans bateau, non, c'est un peu dans bateau par rapport à l'analyse ya wenge. Bison to vivant batawana ya wenge. Moi 2-3 personnes batangi tout ça analyse. Ola nanga elenga Congo. Tozana boulevard Alenton France. Au bengi biso to pesa programme au pesi biso au pesi programme ozama histoire moi ayebi koloba. Faut le rappeler na TV bi koloba. Ozama ba histoire. To vendre to sur la taille 5 personnes to vendre boto sur la plateau ça pour la congolais ni surtout. On est là. Donc te dis voilà, merci na ndongo souligner lo kona muto ayebi ka yebi histoire wenge wana. Ana beaucoup pe na moi makanisi na kata wenge wana. A viva pe pokwana. Azalaka pas participer na bango. Boya to solo to za wana Anatole 70 Anatole France Saint-Denis boya to solo lango bande wana biso et ça biso pe bien na ba oba yebi na ba oba yebite baza l'éclairer na moi histoire nga pa wenge betamara tuna mutayara na histoire lelo bango le soyo basangani biso pe ba analyste oba yebi osa analyse to pesa bango pe ba idée peut-être tant sous ba ko pe bosa na faire to zongisi bango bango bosa tant sous Marie Paul to rappeler bango vous en te rappelles bon ça rappelle vient la vision Rikoko te rappelles bango pekaka to beta pe sous voilà auto solo la nae merci na yo te dis merci na bandeko nyoso bazala ki na sima na biso JC MTV moi zala MTV donc JC pe na zala JC MTV ba ki ne ba consulter ba s'abonner pe ça la biso pe moi sous ma force merci na bandeko balinga biso merci na Trésor Kachina merci na yo Ours Blanc Junior Lissassi Jigael JD Boloma Magat na peso mbote Brazil c'est que Salomo na peso mbote ba maso ya ngai na peso mbote mais na ba o balinga ba faire gola bo soutenir ndeko na bino na za ba idée bureau na bango nga na souligner bongo
mais te disent moi balinga ye ba soutenir ba idée mais ba idée oyo pesa parmi ba to ba lobela ngo parmi l'une des idées oyo faire azali nango oyo pas sali mais a retardant au moment muke akeba akutara ba fie lu baza et puis ça passe et puis ça kilo ba lu ba e dans ka ko pongo bimisango moi ba to alinga affaire pe na ba commissaire les messages et fait bima faut bimisango pour ba lu ba e na ko pongo donc et puis ça passe pas et puis ça passe ba ya pétiner le makasi donc merci Nabino merci.